Apa Jibaraka, bonne maman ça peut bien na. Nessa qui est exact de ça va couple. Mon colonel mona kaya koti nde mutema na ngelo baki mwasi na vinanga yeyo. Tanga no bango check na ito ndenge ni. Ka ndio baki ngana obala yo esili. Alors mutu fala katika na église, j'étais jeune, on nzamba pona ki ezala ki ngai. Nazo encourager ba frère nyonso en permanence, naza témoignage vivant ya makambo oyo kuta na permanence ti lelo naza na ndako. Donc na benga te pesha bébé. Alors ngai Longo Salima. Mame ozoka yo benga oya yo mwasi nani. Maman a lingaki te au début, frère olala kana permanence alingaki te et maman Salima ndi manga ezaki pe losambo. OK. Na bande ko tchai na prière nzambe na ko mamoi na ye. Ngande misu na ye. Soka komona mobali ezala ngai. Donc naebi ndenge balinga mwasi pe na losambo. Ba senga une partie ya vie na ngai avant na koma na permanence nazala ki cheke. Bande ko soki mwasi azoboya o continuer bale baka. Un vainqueur ne lâche jamais. En tout cas na sali mariage à 3 pièces ne balobaka. Secret na ngai ezala ki prière na foi. Épreuve mususu ezala ka formation pour coller sa dimension spirituelle na yo. Tembo 1 heure ya papa Alain Moloto. Mutu moko ayemba wakanginga na liboko et puis atiki ngai atelemi à quelques distances azotala ngai natali bo ezaki mutu aliboma eloko nini mutu aliboma yeko modire nga na tongo boyo nabina fungola liboko to nazo fungola Let's go. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une façon pour moi de vous dire shalom, shalom fidèles téléspectateurs du Nazaréen. Banazarene nyonso tikete kimana koles masia eko bako umela o mabota mabino boza sina misina mino bolinga kamingi mozindo ya motema po bye epite za biso to yambela bino babalani o ba obete biso masolo ya bolingo na bango ndeni ne bandaka kino ndenge baza kokoba kino na moya lelo ebongo na sisi di lisusi ezaka mibalete misato te sita bana nzambe ya solo ezala kaka moko Nazaréen sita bana nzambe ya solo ebongo na mozindo botema na mbeli bino il fallait ezala couple mais pourquoi maman za pembeni ya papa te mais mbomo na papa to kena kokumisa nzambe wa cette situation nanga ngolu mokola lelo toza compter parmi les vivants bien-aimés il y a de quoi bozongi selaye matondi au travers 50 de la pensée de l'Éternel, Tiffany Mokwa. On y va avec la région. Oh, ni nani, Tibidon, tabibon, tabidon, ni nani, Tibidon, Asante sana Bwana Tibidon dinda Bidon da Bandimi na Yesu Hallelujah Amen Come on Tokumisa Masia Yesu Hallelujah Yesu akosakate akosakate Hallelujah Yesu akwakakate Yesu Hallelujah Amen Nalabi seleka Hallelujah Amen Ngai nakosale la Yesu nangai Hallelujah nakosale la Yesu nangai Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois?
Yesu Masiya na ngai azana bomoi Yesu azana bomoi Shama azana bomoi azana bomoi Yemba. Merci Nakoli qui était Tobini Penza biso maintenant la princesse encore va fêter Zoya wakala mingi tena Noël bonne année Tobina Kara na nzembo ya trône bongo sambli monopoliser la parole na ko tourner vers tena ngaya mokola lelo bozina boto batomba mingi ba couple mbongo ba pourquoi lelo maman za pembeni ya papa Gilles Baraka Tiazali bongo pasteur titulaire il y a église ministère de secours spirituel de Morona Kitambo na avenue Oya à qui j'ai dit shalom homme de Dieu. Shalom maman. Comment ça va? Dieu fait grâce, merci. Nayobe. Oui, naza malamu. Bonjour peuple de Dieu, Ezali pasteur Gilles Okombo Baraka, Nazali représentant légal à ministère du secours spirituel, les en Oya 49, commune à Kitambo, donc c'est un peu ça. Voilà, on a la papa Gilles Baraka a sa marié. Pour un marié, fiancé, femme seule, veuve, catégorie nous en dégoût, bien on avait les canana, n'a sa rien. Papa Gilles Baraka, bonne maman ça peut bien. N'est-ce pas qu'ils ont un couple, il y a le balisson de nos chacun est tenu en Jimaka. Est-ce qu'il y a la place n'est papa Gilles? Vraiment, je tiens à m'excuser, maman, et bien là, peuple de Dieu. Maman a trop timide. Maman a trop timide au point que Apoka d'abord kolobate, à la nature moko vraiment timide. Mais na ko sala effort na mikolozoya, na convaincre créer tout préparer pour assister à l'émission, à promettre ba ensemble. Attends, moi mes photos nezali wana ba otela biso na photo ya maman. Voilà, bon moni maman yewana za pembeni ya papa. Voilà, je pense qu'il y a très jolie maman bozo mona yewana. Papa Gilles Baraka betem sino le solo mozinga mutem soto linga bokundola to yeba na masolo ngata ko tozala kati me ko betem sino le solo pose maman kombo na nani maman kombo na maman Salima, c'est-à-dire Mboto Saliba Uzelt. Maman Salima ngano kata maman Salima po na obosa na te po na ebi wa Salima bazaka mo ebele e bandaki ndeni maman Salima zalelo bolonga ni na yo lisolo bandaka ndeni nazalaki na permanence à l'époque nazana permanence et puis na kata permanence baye kopesa nga pasteur abandai kokamba biso apesi ngai responsable nzamba lobeli eke moto akotika na église ezali ngai mpasi azwaki invitation de service na province ya Kindu azalaki chef de division provinciale ya Maniema ya minere ya Maniema nzamba tombolaki alors moto falaka tika na église j'étais jeune o nzamba ponaki ezalaki ngai nayebaki nanu makambo ya bolingo bien te mais ba maman ba conseillaki ngai ndenge nazalaki na ministère esengelaki nazwa mwasi alors église bandai ko futela na lupango ya ba maman Salima dona kenaki musika te nde balabaza tabalela ka bisika bokangele singaka voilà dona kenaki musika te na prière na ngai na ndeko lo banzambe akutanisa ngana oyo akoconvaincre ngai alors nzambe aki komona kaka ya bana kofanda na ta onoke vacances et pas ya grande sœur na ye et puis na koyaka na ye mokolo na mona ka ya koti nde mutema na ngelo baki mwasi na vinanga yeyo nde a partir wana na ebisaki eke yo nga na kobala yo ezalaki pasi nazolala na etoko ezalaki pasi epo andima mais par la grâce de Dieu ba prière ti esalaki ke na éducation na ngai nazalaki posé ba famille ya belle famille bazali komona nde nazali ko se comporter na permanence et juste à ce que nzamba ay ko sala miracle na ye et puis to balani bona ozala ngane toko botango kondo wa bodemba libose yebisanga na ngolo bango cheki na lito ndenge ni ka ndio baki ngana ko bala yo esili obakati na kiete mwa bakane mwa bali ndenge zalaka nan ko gagner mutema na ye en tout cas ngai naza mutu ko na poli na makambo nzambe na sali via kolinga te donc natika ko yeba nde balingaka mwasi te ngai tango mutema ebeti nakeka na bisu na bi yondo mwasi avina ngai nde kolinga na ngai na olwa bobo soda boye pasteur Gilles. Oh, moi, c'est toi, mon thème a bien aimé, tu as passé à Gilles. Donc, on a le bélier bongo et ça là qui polémique. Polémique entraîneur. Et ça là qui polémique, il y a Zaï Kolinga frère. Donc, Azalaki la pluie, Azalaki Kitoko Makasi, Ming Bandé Bolandaye. Quand on a montré la photo, elle est très jolie. Donc, on a bien bébé. On a Salima. Mame,
Yoka, yo benga oya yo mosinal. Papa benga oya yo molonga ni besha bébé. Voilà. Alors tango na bandiko lobele ke yo nde na poni yo esalaki polémique alingaki te tala l'époque le frère ozolala na etoko nazo encourager ba frère nyonso en permanence naza témoignage vivant ya makambo oyo kouta na permanence ti lelo naza na ndako ti lelo nakomi mokambi ya église munene en tout cas na pesi bino ba courage et puis ba détermination et puis koyeba kozana vision. Alors tant na lobelaki ye maman a lingaki te au début frère olala kana permanence a lingaki te et puis à l'époque natangaki penzate na sisaki même nazaki ka D6 ya mikakatano donc na silisaki te place te. Alors tant makambo komaki pa maman na bango abenganga pesinga conseil abingai na ndimi nazo croire na yo wana mama Salima alobi na ngai que eloko liboso il faut continuer classe c'est le la défi pour na ngai makambo nzambe na classe pour ta kotanga so azalaki te mais force ya makambo nyonso eloko esalaki ngai ke mama Salima ndima ngai ezalaki mpe losambo na bande kotyai na prière nzambe nakoma moi na ye ngane misu na ye soka komona mobali ezala ngai soka koyoka ba émotion ezala kaka ngai donc nayebi ndenge balingaka mwasi mpe na losambo bamaloba Pasteur Gilles yo zala mabomba mipenda lelo nasi bilenge mibale bolanda biso pe ya bobenga Pasteur Gilles akopesa bino pe ya basekene bazwaka mwasi na losambo nazalaki na mbongo te alors nabalobaki na nzambe motu na liponi ye wana prière nanga butu pe moi na binzambe ngai kaka ye nazalaki ko croire et puis na bandai ko lota déjà libala ndenge ko sala vous allez pas na assurance Pasteur kasi na yo nazolo bala bande ko zana moyen ko banda te soko zana kondima et puis ozana vision déjà lobi ndenge ko sala oza constant na prière pour se déterminer nzamba ko sala grâce. Amen amen amen. Et de là évolution ezalaki ndenge nini acceptaki facilement. Ce n'était pas facile, mais le col nazalaki moto nazalaki une influence, nazana don prophétique, nazana ministère prophétique. Alors nazalaki pour encadrer une grande partie de la famille naie. Au point que papa na bango tanga zoka ma abel ababengana kana musala na prier là kai pe nazoka message que papa nzamba kozongiso na musala et puis après une semaine bazongisa na musala na promotion. Donc eloko wana nde salaki na gagnaki lisusu wana penza de confiance penza donc salaki ke bandi manga lisusu pour la grâce d'abord. Alors tango na yeko ndima ba mama kaka Salima mama ya madame apesinga conseil eloko liboso faut zwandako. Alors na bandi ko kanisa siko ba action de grâce badim bande ko kolia kanyo sauter nazo bana ba jeune serviteur de Dieu il faut déjà ce qu'on zo croire que l'obio ko za butu monde il faut ça déjà na politique il y a économie nazo lia ndamu nazo bomba kandamu nde na kangisi garantie na ko zo studio na ngai na Mimosa na quartier Lubwaku studio liboso e bandeli ya vie ngwana nazui na bandi ko préparer libala nazaki na mutu moko ta bande ko croire ngai. Et puis parce que une partie a vie na ngai avant na koma na permanence nazalaki cheke papa enyaka ngai na se retrouva ka cheke. Alors na melo sambo na nga maman na ngai on a témoignage na kopesa témoignage eza molai. Alors tango na yebaka quand même nzambe molo force na ngai ezalaki prière nazalaki na koyeba ebelete kotanga ya malonga te mais lokola maman pesa nga défi qu'il faut na continuer classe na bani kokunda na bi nzambe na oki kosala nini na bi te na oki kosala eloko neti batu nyonso basalaka te na bi soit médecine soit na tanga pétrole. Alors na ke ko se renseigner médecine na kendaka na bandaka mais simbaki te faute de moyens nzambe ayi kosala grâce na prier la ka maman moko na nzela mikili ya poto azali na cancer de la matrice na sein fala ki ba opérer et puis azaki asalaka 12 ans atikalaka kokota te. Alors tant on a prié là quand na téléphone tout cas là comment on a été na pese ba message ndenge ni nzambe aza orienté et nzambe après un mois ya ba prière aye ko concevoir avant que toi concevoir déjà ba aye ko sala check up cancer et disparaître et puis na matrice cancer et disparaître après wana nzambe aye ko sala grâce à boti donc tant on a nzambe a boti adopté ngai lokola leke na ye nde abandai ko sunanga sikoyo des places na bandeli kotanga bandi na koti université na gestion na salle gestion économie de gestion pétrolière
na IPG eza na 10e rue na kei wana na s'inscrire na tangi ti na G3 na celle-ci na bandai ko rêver que est-ce que un jour ba oyembela ngape alongi na ye mais ngape ba ke ko le est-ce que toi ba image wana alongi na ye mo photo ezali ba photo tokoluka voilà ba ba olandango tokoluka na période de témoignage tokoluka ngo et après moi si au fur et à mesure que tout mon les kaki si bande ko soki moi ça zo boya au continuer balé baka un vainqueur ne lâche jamais amen un vainqueur ne lâche jamais ce qu'on a décidé dans motema na yo que yanga ywana continuer ko lembate ata bazo finga au continuer bande ko critiquer mais on a encourager yo pesanga kité parfois ba langage na ye bande ko décourager na yo pena frère na ozali na yo pena frère. Mais prière dans ngai et bande ko motiver ngai et puis je persévérer. Parfois na komi ko éviter pour na la féliciter mais na lo sambo na zo continuer ko beta na prière. Et ti denga baloba ke bolingo yaka. Na mona ka ba jour moko bo to sali bikolo to zo mona na te na mona ka moto moko apipe ngai. Nathalie bo na zo répondre na mona ka bengi ngai boni oza bien. Ozo mona na tempo anini. OK bolingo prière recommande déjà ko bota ko. Ah mais malem mo zindo motema tango na yeko zo ndaku des responsabilités mobali nyonso esengaka responsabilité okoki kokende na vision ya libala te soki na nozwi adresse te na kosenga bandeko nyonso babandaka eza étape par étape nzambe aza nzambe asalaka na bapériode alors nabandaki vraiment na ndaku to nazwi ndako epesaki ndeko mwasi mwa confiance mokolo moko ekotala nga na ndako ezalaki surprise mpo na ngai nazalaki émotionné ekotala nga tosambeli topartage moke alobi azoleka na ye kaka epuis aleki et à partir ya bongo abandi kokonseye ngai soki olingi ngai nana mposa baaventure te yaka directement epa na biso nayebi na kosala yango epuis nasalaki programme tosali programme toye kobala na le 25 le 23 na 2011 là no passé baraka moi mais tous les ali wana ko bala na le 23 na année 2011 est-ce que l'étape nous c'est dans la libala on a de la Kiango on commence par la prédote civile d'autres religieux et civil et religieux l'étape nous en Hollande qui en tout cas on a sali mariage à 3 pièces mais balobaka 3 pièces de mariage complet vraiment oui tika pe na nimote na tika la na nimote nzamba sala comment tu comprenez comment on a bossé famille c'est comme madame aussi on a Bécha bébé voilà ici bébé Salima bénédiction et beauté voilà ça veut dire qu'on fait pas comme voilà c'est comme ça on a poussé donc bénédiction bébé Salima bénédiction et beauté Bécha bébé ah mais ok il faut pas faire nabali na prédote na kosa la dot na ngai le 23 juin 2011 civil na ngai le 24 juin 2011 nasali religieux na ngai le 25 juin 2011 oh parmi bato bapambolaki na ye na frappaki nyonso wana eza na miracle moko spécial bato bandimaka te na permanence ola neta kozi studio par mon cas 2011 opupole makamese enchaîner moko beta na lisolo mabomba mino zaki ni pasteur secret na ngai zaki prière na foi nazalaki moto nazalaki abandonné na famille moto moko azalaki kokroire tant na obeta lisolo ke nangi na bala je n'avais pas de soutien famille komoyelaki mpe eloko te famille esungaka nga nazalaka vraiment sans soutien il y avait des gens bando croire neti nazosala aventure ntango na ye koréaliser dot ntango tozokota na période ya civil nde famille elingi se rattrape na nyonso bapesaki ngai na okopesa montant te mais ezalaki presque rien mais c'était pour la gloire de Dieu nzambe alingaki ye moko ndambi kumisa na kati ya libala wana nakopesa témoignage moko bandeko je crois à un Dieu qui honore la prière et la foi nasalaki 48 heures avant dot na ngai nazalaki ka na dot te malem ne bato bande kopambola nga na baprière
na kokangisa na pesi moi c'est soit $20 et que mola babi na ni fola alongoli. Moi je faisais comme ça. Ezalaki molo moi 50 aka longoli na facture. Mais d'autres na zalaka na d'autres. Et voilà ka ba présent. Ouais. Et comme 48 heures, il y a d'autres, on a réalisé que d'autres étaient. Na bandi ko sambela nzambe. Moi déjà so fixa ki date na. Date ezali mon qu'on a fait na binzambe nini etinda kinga. Okoyi moi ba ke ti ba doute komi. Souci na binzambe batu bazoya kunini naza na d'autres te. Na bandi ko sambela. Nde place ko lisa ba preuve mususu ezalaka formation pour ko lisa dimension spirituelle na yo. Alors na bandi ko sambela na zotia nzembo 1 heure ya papa Alain Moloto ya concert africain. Oui. Nazo sangisango na adoration, il y a maman Christine Chicho, Samba Pambola. Voilà, voilà. Ce sont Aza maman ou accompagnant qui n'aille na moment et épreuve voilà. Samba Pambola, le père son âme papa Alain, na coupe Gaël Samba Pambola Bango. Alors Nazaï qui coach Nzembo wana, nazo répéter de 23h à 6h du matin, non stop, prière. Na bandi prière na studio nanga. Nazocha akanzembwana lezo bandelaka na bandi prière ya ko implorer miséricorde na grâce à Nzambe ayok sanga sonité de 23h à 6h du matin non stop. Alors jour J ezalobi na sali prière de 23h à 6h vers 5h du matin donc moment Nzambe koloba na ngai bima kende na magasin. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nako sansu mulongo kuna. Tuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, dans le système en bimbi, dans le bon Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Naoki voix audible. Magasin qui t'envoie. Magasin nazo fanda na Mimosa. Ok. Na quartier Lubwaku. Ok.
Donc nabimi na sorti Mimosa, na zui taxi, nazali pe na taxi kaka 500 francs. Donc na komaki wana na eba na ozo na ndenge. Na bandi ko tambola kana magasin. Na komi côté à Western Union ozo ke ni côté Montfleury. Oui. Na moni mutu moko ayemba wa kanginga na liboko et puis atiki ngai, atelemi à quelques distances azotala ngai. Na talibo ezaki mutu aliboma. Ba échangeur moko bazalaka wana na pembeni ya banque Western Union wana bakomi kobelela ngai yoza na libabe osimbi bord ya tongo boye bandi kobelela ngai yoza pena na libabe. Alors pour na se défendre ba mona kena quand même moi mobali funa landa liboma na sanit na beta et tout ça na bandi ko landa mota liboma fungoli mbango kimi mbango na landieti ba kota mon frère kuna kimi mutu liboma tia disparaître na tira komone. Alors, on se rend compte que Batou Bazali sous-soutient à sa place à Namoko. N'habite et l'autre, ni au Talibo Maïko maudire Nana Tongo. Nabina Fungola Libo. Dans la zone Fungola, le miracle existe. Et puis nous avons Salaka. Na Fungola Libo, on a mon billet vert. Na un chef de poule, na Kangi, na Beti Makolo. Après, on a Talibo Mozongi, on a qui m'a vite. On a 500 pour faire du transport. On a ébendé dans Ozonga. Oui. Donc ezaki okanga matinenge na osa mouvement na liboko za ina émotion na kanga ki na zaidi kolinga na mone loko zate biso nyonso bandeko bozo koma déjà loko nini na okyo imaginer eza kuna parce ba singa déjà pe ba changer osimbi bord ya moto aliboma donc ba papier ya toye bakawana. Alors tant on a moni billet vert donc émotion na bandi mbangu si na côté ya nani ya ba master oyo ezalaka côté ya na quel côté mon retraite na kopesa kombo ekoya donc na komi place wana na fungoli na moni brique ya mbongo na bandi to olika rozo wa mbale bato to isa ouvre pena mamozolo bato lika ba mona j'ai des témoignages extraordinaires. Na koli na makambo nzambe na sali di 16 ans na ministère, année prochaine on va 17 ans na ministère. Donc na zuta ko sala lo engete na vie na ngai. Na koli na makambo nzambe donc nazo ko sate na des témoignages extraordinaires. Oyo soki na lobby ba ka taita lokuta mais c'est vrai so ba na ministère ba ko ba ko ya utambu sa micro na ngepa ba fidèle. Ba koye ba o nzamba zo sala. Donc c'est une grâce. Il y a un Dieu qui honore la prière et la foi, sauf que c'est déterminé dans la salle. Maman na fungola mbongo wana na badi ko compter ezali ba billet $100, $1000. Donc na bala mwasi na ngai na dot ya liboma wana. Ah, c'est ndelo simba to na liboko. Oui. OK. Atikela kanga mbongo. OK. Sans que naïeba autaka wapi na okaka voix nzambe. Bima kende magasin, ok nanga magasin, na kende kuta na scène na wana. Est-ce que tu peux tenir maboko makasi na banda osika to la penza kuna, oza kata bagosa makambabo. Ya itisa ka mtu ya lingita, itisa mutali poma, pour que pesa papa ici le bon valeur. Donc c'est ça bande konanga na ngina lo bela. Montant ba senga ki bokaki 1000 wana des aki monter pour que pesa na. Donc on a kakola te. Zamba zalaki juste 1000 et puis na pesa 1000. Na kakola te. Donc nakendaka gauche droite et puis natiraka na nyongote. Donc Dieu a yebaki pour honorer nazali saint sopendenge te mais Dieu honore la prière. Nzambe alingaka moto akusana na nzela lo sambo et puis lo sambo eza na kondima il faut ça déjà na image loko zoluka. Moi quand je priais la nuit on a déjà victoire il y a d'autres on a victoire il y a civil on a victoire il y a religieux. Nous avons prié sans image, nous avons prié na image. Nous avons prié ko sala mabongo. Ya monzamba ya nola ka ndela ngai de koana muto ko matilo na teka mo na ete je crois que nzambe mo na ko ka anjoana ya déguisé ki na mutali boma et puis jour à d'autres pe koki jour à d'autres na zumbo mwana na ko pesa ba parrain na expliquer bango ba parrain ba ndi kolela bango de basimba ki d'autres ngo na iko zo d'autres na kati ya lopango nde ba lancer na ba deko obayaki wana et puis faites l'équipe kitoko nazoni ndako na kumisa nzambe nazolela na kumisa nzambe et puis to selisi wana lobi na ezalaki civil
et à bandeko baye omoni ntango oleki dos bato basutuki bakomoloba keno tokotiki boye te mpona civil ezangi nini c'est par là naye komona miracle ya nzambe tout était facile après les plus grands combats ezalaka dot et puis ntango dot esalami nzambe akulaki grâce na ye nakenda civil le jour suivant nasali mariage civil et puis donc nalandisaka bajour nga napemisaka te o baye semaine te nzambe asala yenga mpena 3 jours à résurrection quoi après 3 jours résurrection babuko donc c'est un peu ça nasali yango après nazwi mwasi na ngai tokoti na ndako na studio na biso tokoti na studio na biso toye koconnaître deuxième phase ya défi ya libala deuxième phase comme la défi wana pasteur Baraka ozali kobibwa lolenge nini na mama na ndako komini basena na bozaka penda na tambi ya usupe na basi na bino tenetione na auto bawana prière na prière que tant usupe na madame pende banda ko zala vraiment ndenge za mariée femme penda bon consommer ki libala na bino ndenge sengela. Moi je crois que moi s'il faut y ba mobile ozolinga azanani faut y ba identité à mobile parce que ce qu'on a préparé voilà pourquoi ma bala mingi ezokabwa. Moi s'il faut y ba mobile à sala kanini Moussala Nezanini et comment je peux l'aider. Ce qui il faut nazala nandaku nazala kanandaku, mais ce qui Moussala les autres na kota prière, et puis moi c'est accompagné à mon côté avec la main, pour mon côté. Donc nazala très bien, malgré nazala la vie de prière et belé tout ça, mais je suis très bien parce que ayeba qui n'a pas. Ambiance journaliste à maman faut que ça passe mais pas avant oui on a passé ça va tourner ndako tour oya kusukula bilamba tour ko kolamba est-ce que yaka penda moteke yo ba soba lo basuda ba baka moteke mama lambe yo penza olia ka ngo penza ndenge sengeli très bien parce que moi c'est na ngata la to ya loboko alekinga mama ya mtepo ka loboko mama il faut le passer ma caméra oui tokei atana loboko moi c'est na ngata la to loboko et puis soka lombe biso toza bato batolingaka okongola jese donc soki abeteli yo kongola jese mama otikali na histoire na pondu bapondo batiaka mabaku na nguba na kati siko batie soso likolo olobi nalingaka mo makasi kote ya makusa na mosala na propriété nazalaka kobanga nazali koloba est ce que vraiment azalaka nde nalingaka mpo ngai nalingaka mwasi azala propre nalingaka mwasi ayeba kolamba nalingaka mwasi ayeba kobongisa ndako nalingaka mpo ngai moko nazwa ntango koyekola bilo naza mwa désordre sikoyo soki ozwi ngai na désordre na mwasi ya désordre donc ebebi alors na vision na ngai nabi mwasi soki akoyede ngai akomble baplace ongai nakokaka te wana trovaki yango nakomisi nzambe mpo nango epuis nasengi ye merci ndenge asutena ngai jusqu'au jour masaliba topesi mbota toki mosinda motema tozoyokama masaliba epuis de là bobanda combien d'enfants olobi toza na une fille azali très mignonne azali très belle une fille comme on est Uziel Senga Baraka. Uziel Faveur Senga Baraka. On a 2 ans. Parce que c'est un tout qualifié. Au Tobago, en 2011. 8 ans. 8 ans de bébé. 8 ans. Pourquoi on a 2 ans? C'est pour ça qu'il est passé. On a le bac qui a des défis à Sika. Défis à Sika. Peut-être que c'est le bac de Bazolanda. Moi, mon bongo, oui. Dans mon biseau de Balani. Tu as ça 6 mois à mariage, tu as constaté que les Zoyate, on n'est pas Zembi, pas les Zoyate. Donc, toquer dans l'hôpital, son nom c'est trop tôt. Il faut, après 2 ans, tu vas constater que le problème est allé. Alors, tu fais un 2 ans plein, les Zoyate. Alors, tu es dans l'hôpital, il y a un souci. Alors, des places, tu as que pour une épreuve, Oyo. To bandi ba série ya ba prière to bandi ba série ya ba médecin ok ti comment qu'il a pu former ko to bité so nzamba alongola ki biso na célibat to mona ki ba signe ya minene ya bato maboma en tout cas to fanda total la nzambe
totikalaki na médecin moko oyo ezalaki comme tomesanaki na koma lokwa ndeko bandaki kopesa biso ka baconseil mwa bakesi bosala ta boye bosala mais nyonso sikoyo totikalaki nzambe toye kosala 5 ans de mariage ti na 6e année nde toye kozwa pasteur nayebi te bo biso na afrique biso bato mizalaka kaka ti mwasi abali bakomotangele mikolo oyoka basemi nde bazalaka matumoli toyela o tondolo toyela o mabele biloko ya ngai bamasali maske belle famille babaza kotie mpenza à l'aise azalaki na kimia na kote ya famille na yo et vice versa aussi ambiance na bade famille na bino ezalaki ne bomona bana babalani 5 ans mwana zoya ebino mopenge vous étiez comment vous avez digéré ça comment naza motu nayebi liloba nayebi kosurmonter épreuve parce que naza déjà na banerre solide vie épreuve onga moko nazalaki shege ti nakomi mpe na kati ya ndako tout ça donc j'ai des nerfs solides ya kosupporter épreuve nzambe aforma ngai bon gloire à Dieu nakutani na mwasi oyo aza mpe na banerre solide biso tozwi baproblème vraiment entre les deux côtés famille te bavrai problème ezali baconnaissance baconnaissance ndenge bato mosusu bazwa baproblème les deux familles ekomi kosaffronter bapolémique non famille ya mwasi na ngai ezalaki silencieuse famille na ngai mpe ezalaki silencieuse les vrais problèmes toconnaître pa baconnaissance bato bayebaki biso na banzela na bafete baquestion nde place wana nde ekomaki kocrée mwa stress bakosomba makambo bino kobamba famille te tande koluka makambo ya bino nini yango baconnaissance ezalaka te bangwanda kosala wana epaka mpe qu'est-ce qui est arrivé donc toconstataki phénomène moko bizarre après un certain moment ebandaki komonana te aucun signe 3 ans 4 ans aucun signe mais à partir de la 5e année tokomona basigne ke akoconcevoir asali 2 mois 3 mois après soki kaka totie matata donc moi naza mosala nzambe mais moi matata ezangaka te na mabala nyonso siko phénomène moko bizarre soki kaka kangami bongo ngane tokoyokana te matata ebandi soki kaka matata yana eye zembe ebimi avortement esalami donc toconstate eloko wana tomelaki nango après un certain moment toye kotiango na prière toye koconstate que c'est le diable alingaka te place unité ezali donc ndenge bible elobi que les voleurs ne vient que pour dérober gorger détruire yango toyaki koconstate diable alingaka kaka seme trouble pour fungola porte alors toyaki kokanga ye na prière toengageaki prière et puis na 6e année déjà aye koconcevoir et puis tokanisa neti ekobima tobeta moko tokara et puis ti ndenge nzambe aye kosalake voilà joli bebona bozomona mpenza kombango za pasi biso bibange bedele bakoprononcé Isiel Faveur ye wana très jolie fille vraiment ya couple Gilles Baraka sa bapameli bango na persévérance na mapondeli 6 ans après nzambe abite bango mpenza oyo elonga te tobete nde maboko na ndako kaka bozolanda biso voilà tozokoma na boshite na émission na biso ya mokolo pasteur sikoyo na expérience oyo osali ya 6 ans wana oyo bana bakouple moko nini oyo baza na ka oyo oza olekanaki nango ozolinga bakabwana bafamille nyonso bakomi kotia makelele po biso na afrike tomonaka mwasi nazaka stérile te bosinaka mpe mbali mpe bazala baproblème ya baoligospérie mpe makambo ebele ebele okobana couple wani balingi bakabwana mpo mwana azoya te basali 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans okopesa bango message te mpona d'abord il faut koyeba que la Bible dit les enfants sont des dons que Dieu donne aux parents bayaka ni pour la famille ni pour la belle famille bayaka ntango nzambe a décidé c'est Dieu qui donne les enfants et puis boza censé bana na bino bazali et puis il faut koyeba ke kobalanaki nanu mpona bana te kobalanaki nde bino mibale donc eloko ezali force na biso na bolingo yango wana ntango force na ngai ezalaki soki nazongi ndako namoni ye toza na esengo soki ye pa ye amoni nga toza na esengo en tout cas totikali kokonaître bacrise wana te biso au contraire tokomaki bacamarade est ce que ozoyeba ke bacouple mingi soki mpiaka ezali bayokanaka te mais c'est le contraire na biso so mpiaka ezali tokomi susu bacamarade makasi kotumolanaki série ekoli soki kutu mbongo ezali moto aza occupé ifo asala bacourse bwebwe mais ntango tokomaka na mpiaka tokofanda tobandi kobeta bamasolo na biso donc biso tovivre grâce kokospiane elango oloba na bacouple oyo baza na même épreuve nzambe azali
Il faut croire à un Dieu qui donne les enfants. Et puis vous verrez la grâce de Dieu. Il faut qu'on continue parce qu'il y a des symptômes où ils ont confirmé foi. C'est l'espoir et la confiance. Pour ça, nous avons confiance. Et puis vous demeurez dans la prière. Et puis vous monde nous avons pour ça. Vraiment, tout comme la souka, mon ami, mon ami, soit les lots, les la forme, la fond, au bon, au beau, la carotte, le zèle, et puis le comment on a pas ça. On a pas eu le bas sous la pasteur. Les ailes pénales la forme, la fond, au beau, la carotte, mais le zèle, mon ami, mon ami, particulier, la particularité dans le bas sous comme on a les lots. Le bas sous n'a pas voulu nous embêter. Le comment pour secrètement, il faut éviter stress. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Philippiens 4, 6 à 7, et lobby, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 3 éléments les très importants pour engager un niveau suivant dans 4 épreuves, pour changer sujet. Donc, au côté qui n'a prière, on va s'inquiéter, on rendrait grâce à Dieu. Prière, il y a effet, et dans la prière, il y a gratitude et non il y a inquiétude. Aux autres, là, oui, mais pour reposer, vu nous, notre inquiétude, et rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Là, on a relevé la peuple de Dieu. N'a pas volé Nzambé, n'a n'engé to mon animama. N'a pas volé Nzambé, n'a peuple de Dieu, n'a caméraman, n'a pas volé Bissonioso, et puis Nyoso, Nzamba Zoroko. Voilà. C'est là que tu as le commun à Souka, ce qui est là, permettre de se soucier. Donc, beaucoup de numéro comme sous avec le pasteur Gilles Barakamé, vous avez la table ensemble. On a le lot de soutien, on va tout salir. Bye bye. Bientôt, nous commençons les clés. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la ciné. Ouais, relax. Je suis ouais. Mais oui, il y a des clips on va faire là, comme. Soyez au moins là. Salene. Oh, parce que si on monte bon maïlo a besoin de mais oui et bon maman mis yo mis sur la carte c'est yo yo monte à ma bé Bino pardon quoi spécial ça et combien tu clip ya évangéliste ma phrase là on va te faire aux assous donc Combien
Yabo ezalaki. Non comment. C'est pour la gloire de Dieu. Bientôt. Donc à l'issue. C'est parti. Logo pesa kai ko pesa lisusu. Logo pesa bisa kai ko kama. Sala bona boy. Mukolo mama na salaka. Wana bana Israeli bazole. Egyptien na siba. Ngana salaka na katikati kote shosho. Ba Egyptien bazola dabiso. Batikali. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba.